Bonsoir, bonjour, vrai, famille. Na memeli bino émission ya kitoko na mokolo ya lelo tozotala kaka papa na biso frère Patrice Ngoyi ndenge a présenté famille na ye alakisi biso mama Esther betela nzambe kelele alakisi biso bana na ye aza en tout cas na 3 garçons aza na fille moko aza na 4 bana a présenté biso famille na ye en tout cas ba vrai et ça linga plaisir ya trop biso tozana tozosala toujours musala na biso ba bogos na ba bogos frère Patrice vraiment nzambe apambola o papa nanga apambola mama Esther tomoni la famille sacrée en tout cas tomoni vraiment mariage na bino ba anniversaire na bino bo fetaka bana bakoli bientôt bomona bakoko lolo en tout cas tosepeli makasi cuisine ya Niki TV azosala toujours musala na ndenge ya mesana nalobaka tout le temps bozala branché bozala ligne pour bo recevoir encore des émissions à kitoko ba vrai botala famille famille ya frère Patrice Ngoyi waouh kitoko makasi bomoni bébé fille waouh kitoko makasi ba vrai na ngai bo aimer vidéo oh, s'il vous plaît bo partager bo tia ba commentaire ba vrai ba fan nyons tout ya frère Patrice Ngoyi o bolinga ka bo manifester na ba commentaire bo commenter parce que to moni famille ya frère Patrice famille nombreuse famille kitoko kati na Yesu en tout cas biso tozana tozo sepela toujours bo tia ba cœur s'il vous plaît bo tia ba cœur bo commenter bo aimer bo partager vidéo par-ci par-là en tout cas tozo sepela parce que pasteur na biso frère na biso alakisi biso famille na ye alakisi biso bana na ye bande litisuka frère Patrice en tout cas nzamba pambula umela mama Esther betela nzambe kelelo waouh Dieu est grand nzamba za malamu biso tozosala toujours musala na biso ba vrai ba abonné na nga na lingaka bolanda information toujours na chaîne ya cuisine ya Niki TV nde makambo toza wana tozosala toujours musala na biso tolobaka musala eleka maloba na ebele yango tozo continuer toujours kosala cuisine ya Niki lukela biso frère Patrice tuna ye est-ce que bota ou bien bala frère Patrice boyebi ka bala mais boyebi bana ete bomoni bana frère Patrice cuisine ya Niki TV azosala toujours ba recherche ya minene bomoni bana frère Patrice moko ya nazoembela nzambe lokola kaka ye moko papa waouh Dieu soit loué kitoko makasi ba vrai na ngai bo commenter bo aimer bo partager bo ta la famille ya frère Patrice que Dieu vous bénisse na lela bino à trop à la prochaine bye.